bandeko na biso pe ba nigérien balukela biso ka makambu basali sonini jeune moko ya nigérien bon jeune moko te za groupe ba nigérien bakenda na ba village babenda ba petite ya ba 14 ans 15 ans 16 ans ba mineur quoi donc ba on a parlé moko ya bolite parce que ba commencer ça ba petit bateau donc par contre trafiquer ba petit quoi genre mibali ba ya bimala ba kindumba dans le terme quoi voilà siko bango bazwa mbongo ba changa na poche et yo ça la guerre oh ba sud africain ba yo comprendre que oh mais parler on neni ala ba nigérien ka bakota ba tmuso bakota te ni sud africain mo akota ki kaka nigérien mo kande zara puis mutu na koti mutu na koti bana bo neni ayo landela cha yo comprendre que non bato yo ba trafiquer bana a signaler police a kena on a mis ça bana mais ça la dégâts sikoyo oli bango pe ba chaka na ou bien soit bazwa ka ni ba nigérien ba kanga ba condamné bango bien ba landela ba maman ba kanga bato ba concerné rien et on maintenant non tous les étrangers te commis mais na obi ke na mona on na yo kanga na musika mais lelo pena na moni on pena ke mboko ya mystique omoni ndeko nga ba otala biso bali ba olo ndo mona lelo frère ouais bigara biso tola biso na nord na ba côté to na air moto de dame obi ka dama j'aime ça net ba côté ba sud quoi to na to de dame ba Yoville il bro ba Berea voilà ba côté communauté za moi trop quoi na die dame côté on mon frère liboso na nzela na le kapena boy pona bosa na nga na xénophobie on pena ndi baloba ke lelo pena fo ba marcher mon on est blague na mon ka batu moko mais na pusani na de dame na kuta pena boy ba shop à étranger tout bakanga na bangi kumabe na mona ko ne ba ko attaquer nga ba shop à étranger tout bakanga et tout et ça li ke na zonga na dame te tala biso to ba célibataire ba nini Batutuba benga bozala surprise ya sol ona osala na kati États-Unis donc bo benga biso ezaba mituka na bino tout to sala prix moko ya se pour encourager bino boye ba ke FM service asala musana ina ndenge esengeli yango na sengi na bino susuke boya bo benga biso téléphone yango to pesi bino de façon boka ba prix na biso et puis bozala jamais déçu ezangai représentant FM service na kati ya mboka ya Dallas Denkara na lakaki bino ke na ozana kati ya mboka Dallas et on a États-Unis alors senga ba ndeko nyonso ba congolais o bazaki ko benga o bazaki ko lukachi feme kota kati ya États-Unis pour le moment to koti na kati ya États-Unis toujours basé d'abord premier dépôt na pisa à Dallas alors tout ça au senga na bino nyonso bana Texas bana Dallas partout bo ali bo contacter biso bo benga biso na numéro na biso on a service auto en Europe comme awa et puis tu rendre bien service wana batu nyonso bazana ba koli na bango mituka na bango biso sala VIP ningo pesi motuka awa ti na kati ndako na bino na Kinshasa donc lelo la ko singa na ban États-Unis ya mwana bo soutenir JFM service parce que les agences na bino et puis c'est trop sûr agence za sûr o bo mona la kenon bo la babili na biso partout et le peto koti na kati mboko do assurance wana to pesa bino comme des topes sango na ba pays mususu ya Europe alors toujours senga susu que le 22 avril oyo toza na mboka ya Atlanta batu nyonso bazana ba koli ko na mboka Atlanta ba préparer le 22 JFM service bozala wana na motoka to kongola biloko poto son na le 23 nembo moko pe na mboka ya Houston to sala pe ndenge wana et puis ba o nyonso bazala aux alentours ba o nyonso bazala biloko na bango ba benga biso to rendre bien service wana et le message na ba aux nango pour aller na mboka États-Unis. OK, JFM. C'est par exemple na itamo un peu loin à Dallas, à Texas. Condition niveau pesa pour que nos habilo na vraiment qui ça. Bon, total par rapport à distance, surtout à peu la distance c'est amlaï, mais tu vas s'organiser. Pour une chose tu vas s'organiser, total quoi faire pour te habilo quoi tu vas avoir disposition tu vas moi-même. Oui. Tu as un numéro de téléphone? Oui, numéro de téléphone à biso ya awa États-Unis, à Texas peut neto aliawa, ezali 214 10 740. Tout on a 214 97 10 740. On a numéro na biso. Moi bo benga biso et puis le reste ça va information.
tokoinforme bino yango. Merci Susu pour na biso kaka bandeko na biso. Mboka tout au JFM service ekotaka pour la première fois. En tout cas, tout ça la sod moka makasi. Donc batutu babenga bozala surprise ya sod ona osala na kati États-Unis. Donc bobenga biso ezala mituka na bino tout. Tosala ba prix moko ya se pour encourager bino boye ba JFM service asala musana ina ndenge esengeli. Yango na sengi na bino Susu ke boya bobenga biso téléphone yango to pesi bino de façon boka ba prix na biso et puis bozala jamais déçu. Et puis bon mona ndenge boka ekende rapidement et puis bokotika ba client na biso JFM service. Merci mille. Hey, Congo, this is JFM Service. We're here in Dallas, Texas, the United States of America. We're just reaching out today to basically let you know we have some affordable prices. Anything that you guys want to have shipped from here to Congo or to Kinshasa, we'd be more than happy to get that done for you guys. Come see us. Come visit us. We have an office in Houston already. We'll be in Atlanta on the 22nd and the 23rd of this month, April. If you guys have anything that you guys want to get shipped out, come see us. We ship everything from clothes to cars to vehicles to trucks, jets, whatever it is that you have. Come bring it to us. We can give you a price estimate on it and get you a good price. We can beat out any of our competitors. So if you have any pricing that you saw somewhere else, you can bring that up to us as well. We'd be more than happy to take a look at it and see if we can get that fixed up for you. The telephone number that you can reach us at is 214-971-0740. Give us a call. We'd be more than happy to get you some info. You guys asked for my man, Mr. JFM, to come. He's here, ready to help you guys out and give you some services. Give us a call again at 214-971-0740, and I guarantee this man will take care of it. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Congo TV. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi
plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping, Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. Pour la découverte de Haider Bokwala, très chers internautes, pour tout ce que nous suivons les partout, que nous sommes en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Johannesburg, et Sikapi, Haider Bokwala, l'homme, le Brésilien, dans mon sala, au Botinda, tout ça là, toujours contre Katia, Johannesburg, dans la ville, en Afrique du Sud, dans la ville de Johannesburg, et Sika, Wapi, Moka, Ezali, Milinga, Milinga, dans le journal de l'eau. Dans la zone de Milinga, Milinga, cela veut dire que tous les étrangers vivant en Afrique du Sud, tous en Kimiate, la journée à l'élo, nasi beaucoup remarqué, beaucoup de images on a retiré la binoana, l'élo activité mingi ya ba étranger salamité, ba congolais belé l'élo ba fongoli ba shop na bangote, ba nigérian, ba éthiopien, ba zimbabwéen, ba malawite, ba fongoli ba shop na bangote, vu à quoi ils en a ma kambu moko boye oyo ba sud-africain, ba tika ki ba alect. Soi-disant, Balobi, ils n'ont plus besoin des étrangers dans Mboko Nabango, n'a pas raison Mokoboy. Vraiment, avec une triste douleur que dans cette émission, on a été charpe au noir pour dire que les avements symbole Yamawa. J'aurai le temps de parler avec des Congolais et puis Nabas Zimbabwéens. Au bazapé victime ya Makambwango, balo banabiso vraiment pourquoi Makambo yo ezako se dérouler. Lelo ça lokwa obenga ville morte a onakati ya Johannesburg. Donc lelo a onakati ya Johannesburg, so que le roi na ba Yoville, au monde na ba shop, tout ba congolais a fermé. Et ba nigériens ils a fermé. So que na ba ville, au monde na ba shop presque ming ils a fermé 600%, ils a 10% ba activité ba étranger né salami. Vraiment Haider Bokwala le Brésilien, je peux jamais laisser cet événement ou cette actualité et les cas na mo pépé. Lokola na sa lokola ambassadeur na bino botindanga na kata Afrique du Sud juste pour vous transmettre des informations si Afrique du Sud nezo de kakuna maramala muna mabe. Je me remets d'abord à commencer de recevoir un Congolais, ceci un journaliste, un confort à moi. Avec lui, nous allons faire un peu des analyses de comprendre réellement Makambo Ezadi à quoi. Et puis je vais aussi recevoir un Congolais, c'est un artère, c'est un Congolais qui vient en Afrique du Sud. Avec lui aussi, il va nous éclaircir réellement à propos de ce qui se déroule aujourd'hui dans la ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Mon premier interview déjà est là, à qui je dis bonjour Ndekonangaï. Bonjour Haider Bokwala. Poussama Boye, Bonio. Ah, car nous sommes malem ben rythme mboka. Merci beaucoup. Barota la biso monde entier. Ngana tozala awana kati Afrique du Sud. Tu es bien maramouné sur les cachons lelo. Est-ce que tu peux éclaircir na bandoko barota la biso partout dans le monde entier? Tanini ana kati Afrique du Sud. D'abord, Sori s'est présenté by Bauzanani. OK, naza sûr été bah nous sommes à 3W Congo elengi baza branché pour na Rolanda émission Oyo, ngai Jonathan Kapasula El Fuego Neronaye journaliste nakasa bakatimini gara ndenge zalara. Vous comprenez moi il meurt les lots tozana vraiment na journée moko ya tristesse, journée moko ya par rapport ya makambo tozo vivre awa Haider Bokwala, ils a vraiment passé, ils a participé mawa komona ndenge biso batu mwindu to linganité. En tout cas na confirmé à d'ajouer le bakena l'ennemi de l'homme noir reste l'homme noir. Na confirmé par rapport à makambo ngamoko na vivre moko na lelo, donc c'est un peu ça quoi. Merci beaucoup à Kapasula. Comprenez vraiment qu'à face de moi, c'est un confrère à moi, c'est un journaliste aussi. Oyo tout ça animo ba analyse baza bande ko ba Zimbabwe baza pe ba loba ba pe sama loba na bango. Lelo toza ki na bi na Afrique du Sud bande ko ba message na ba groupe WhatsApp na ba Facebook. Apparemment le Sud-Africain
balobaki lelo il faut babengana ba étranger babanda roboma babanda kotumba le prof batbarota la biso ba image o eliki na Pretoria journal lelo tolingi toyeba makambo nyonso c'est vraiment dit à quoi? Bon, merci beaucoup Aïdor Bokwala pour la parole. En fait, vraie version, il y a Makambo Oyo. En tout cas, jusque-là, personnellement, Nazo est battu ce qu'ils ont dit à quoi? Parce que les hommes à libo sauté, Makambo et Salé Manambo en Afrique du Sud. Donc quand je parle de Makambo, je parle de la xénophobie. La fois dernière, il y a de cela 2 ans, si je ne me trompe pas, et Salé Maki, mais Ming Zaki n'a pas côté à Pretoria, Durban, la banini, mais tout le monde qui impact n'a pas moi makasi. Et comme au Kota, Tina Johannesburg, attention, ils ont vraiment bien été la preuve que les lobes de Gobelé, salité ville morte. Mais cause n'a pas bon, ceux qui n'ont pas synthétisé moi mouké, tu apprends qui que bandi qu'on a biso mon boy nigérien, bandi qu'on a biso nigérien bazalara, une bande bazwaki bana bato basi à une certaine un village moroboé, à une certaine village, bazwaki plus de 50 filles. Mineurs bazalaki na kati bana 20 ans pe bazalaki na kati alors bazwaki bango bayaki na bango na ville moko boya à côté à Johannesburg par Rosettelville. Alors comment il conseille ça bango musala ya kindumba comment il conseille ça bango musala kindumba ne ba 9 jours ya muyibi ngolomora ya kolondaku nzamba la raté musala bango mabe wana ebimaki na poisa mais na yebité loko la l'état timbelaki makambo wana après ko s'en charger nango na balolenge mususu mais tozo mona bandeko la plupart ba bazo kufa baza ba innocent bandeko na biso ba congolais bazo kufa bandeko na biso ba camerounais bandeko na biso ba zimbabwe bandeko na biso ba zambien même voire même ba nigérien mususu pe ba innocent oh baza bien assis ah ba ça mamla bango bazo kufa donc ils a vraiment déplorable ils a pas si j'espère que beaucoup monde a ba image beaucoup monde a ba lili même na katimini borolanda yango donc ils a vraiment pas si ba innocent bazo kufa trop mais le réseau choqué nga isusu que gouvernement ya mboka oyo ba député en collaboration na ba police na habité on dirait d'une manière bazo support pe le cambo bazo support excusez-moi ko soutenir voilà moi anglais tala toza mboka anglais kapasu la pardon na katuma lobate na garder na yo congolais na ligne na soirée de kolanga aza zimbabwean vraiment comprenez na lobi toujours que lelo en Afrique du Sud na katia Johannesburg eza lokola to na mo matanga donc matanga par rapport à quoi to banga ta kobima donc le mo senti que na mutazo ebelara mo na kwa na e mais le roi Aïdor Bokwala mo pandisa na ba kité to risque pour na musala na tamusi na équipe na ngana micro to kiti bongo na katia Pretoria ska tozali et sori na roundback kolo kuna pour tout ça toucher information to ebapé comment eza ko se redérouler awa mais lui c'est un Zimbabwean aloba mingi anglais ma mto solanae na ko bana ko expliquer bino na retranslate bino ma oloba et puis yeah, hello my brother. Yeah, I'm Ringson Matekenya. Okay, thank you my brother. You are from where? From Zimbabwe. Okay, my brother, I'm really happy first to see you because you knew what is happening today. Can you please just tell those people that will watch us what's going on here? Here in South Africa, people they just wanna try to vandalizing us. We are Zimbabwean, we are same people. Yeah. No, we are. Mi parlais déjà bimie za libanda na miss nanga na zo mona ngo. Et troisième pe kolika nenga lo baki troisième colis déjà. Ngane libanga. Ona yawa te. Na yesi zibe service na zwakata transit koli awa na zibe service na mbala moko transit oh ngaku na banga kina esi mwana chaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya musala basa pena Brazzaville mwana lobaki nanga pe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville c'est que to benga bango monde entier ukanseri kola mundele na moni yango acha mundele te yo mutuza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala esika nini soko uza na poli na yo kunyokoma na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton pe kuretire ye muku akuya kuzwa yango pe akuya na Kinshasa kaka Kinshasa te ya Maniata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa
ya kobunga eza te. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Some people, we can't do that to your brother-in-law and sister in what? Do what? They try to kill us, they killing the shops, they doing other things which you don't understand. But for now, I want to just say, we need one love, we need to be same, we need to be like brothers and sisters. We're going to big. We are not us, we're building together these things, so we must do right things. South Africa, we're neighbor, man. Don't do that. Please, we are together. Don't move your shop, don't move your brother. Leave it, just pray. Okay, my brother, come here. I have some questions to ask you. The first, I want to ask you, my brother. Like them, they said, you people from Zimbabwe, you come here in South Africa, but you make this country dirty. Like how you stealing things, you selling drugs, you doing, you become a stealer here. No. So it's not about that. Those people, they want push us away from this country, or I don't know. We can talk about that. You know what? They want to push us away from this country. But you know what? Before, long time back, they used to come there by our country. Okay. And stay in Zimbabwe. Yeah, in Zimbabwe. And we take them like our brothers. During what we call this, what is that? What do you mean to say? Don't panic, bro. During that, what we call that? During war, they used to come there and stay in waterfalls there in Zimbabwe. We take them like our brothers. No fighting. If you see now in Zimbabwe, there is Mozambicans, Malawians, Congolese people. Congolese. They are like our brothers. So, okay, man. Most of them they've got houses. Okay, man. Okay, man. I know how they feel now. Can you just please tell those people they will watch out everywhere, because they will watch out in UK, in America, in London, in Asia, DRC. We are all from Africa. If you can say the nice word like you talking to South Africa people, what you will tell them? Right now, I just want to apologize for what I want to say now. People, South African people, we are together. There is no South African. Remember, they put border, they put whatever they put. There is nothing like that. We are one love, we are one people. We are one people. Let's do it together. We can do more. Don't kill shops. Don't embarrass those people from
Malawian, those people from Congo, those people from we are one people. Let's try to be growing up people. You already done it. Just move, go and find jobs, guys. Don't steal from people. Don't kill the shops. Don't do bad things. Let's just try to do good. Okay. Good things will be good forever and ever. Remember, God, they say we are brothers and sisters. Just because we are human. Yeah, let's do it nice. Okay. Yeah, thank you so much, my brothers. Thank you. Comprenez vraiment que ce sont des Zimbabwéens qui ont intervenu na makambo lelo. Maomba lobi awa oba okara anglais bazana ba yuke. Aiden Mbumba, Kasana Mbumba, Rachel Ramsey 001. Thank you, my brothers. Thank you. I want to say now. Okay. You know what? Those people that don't want to work. Yeah. If they see us working or getting money, they're taking that advantage. After that, they want to rob us. What I want to say, what I can say now, you must go and find a job and work. Okay. Yeah. Thank you, my brother. Comprenez, Alobi Nini. Thank you, my brother. Thank you. Alobi, Balobi Boy, Babi Sud africain. Balingo salate na mboka oyo. Sud-africain aura bébé qui mboka ne ba devisare mutuka, ba devisare parler en fele, balingo salate. Son akanda wana, so ba moni ba étranger ba aideur beaucoup la moi courageux à créer moi idéologie na ya miko ya tige, à seulement 100 francs, à foutre moi parler. Baba my brother, bango ba biketo ya na mboka oyo pona ko zwa mbloro na bango. So moni que si congolais to étranger à sali moi shop, lo ba ça ba lazy do benga na anglais. Donc ba lembele na lingala. Ba comment ko la yusu kunia yango ba sud-africain mingi balinga ba étranger te na mboka na bango il y a plusieurs raisons mais pendant les lots ils qui vraiment pas beaucoup plus à ça. Je vais encore rappeler ce sont congolais aussi ba bazalade avec na bango to continuer moi 5 minutes totikal nango ba selengai poto sur la vraiment à propos ya makambango quoi il est là déjà encore un congolais. Bonjour mon frère Arthur. Bonjour mon frère. Salut. Jonathan Kapasula. Vraiment on a lobby ceux qui au bateau le bawan ba zimbabwéen ba intervenu pe na makambozo leka awa na kati ya Afrique du Sud précisément biso to na kati ya Johannesburg. D'abord je commence à te dire bonine ko ngai. Ouais calme ça Ido, calme ça mais bon kaka nengo zomona quoi, nengi tozomona c'est-à-dire mabeza quoi, mabe vraiment ça. Mais étant que Congolais, au FIFRA, on a 4 Afrique du Sud souvent, il y a beaucoup la seule émission, la découverte, il y a beaucoup la réalité congolais, il y a des étrangers vivant en Afrique du Sud. Tolini éclaircit un peu rapidement. Il y a vraiment la xénophobie cause nango ils allaient vraiment unis parce que année passée je me trompe pas et salama batuba kufa na ba Durban na ba Johannesburg awa toyebi ba raison nango année o lisusu makambango ezongi lisusu cause ni salara que xénophobie wana à chaque année et se répète c'est vraiment dit à quoi franchement bateau ba compliqué hein ba vraiment compliqué na niveau mobwe aux en a idée mon frère. Na expliqué non mon les kaka la fois passée ezarani roi na bango ya bazulu roi na bango ya bazulu asala coopération na ba nigérien na ba zimbabwéen oyebi na Congo ba jemo ba ya basala ya lobeka ba ye na dollar ba lobi ba laver de ba frapper. Bon, talaka yoza roi, oza mutami beko. Comment kokota business en nengwana? A sala business wana bali a quelques milliards de rand. Et puis ça est méchant tellement gatika lana ba papier na pala tala oh. Neni bato ba salinga boy. Tonga yo comprendre que yaki ba papier yaki nango jet d'esprit. Donc à zwa liboma ya grave a signaler pena bata le cas pena na télé. On a vu ça ba vidéo ça. Aloba pena que non. Il faut chasser tous les étrangers de notre pays. Imaginez Kakamuto, ça lige à quel ça la maramo et ça kutuya, quoi légalité. Sur risco, Rakachote Rwango aza président ou azanani. Non, mais on y a bazar toujours bazar président de la République, mais bazar tout le monde bazar trop na culture, bazar beaucoup trop. Parce que ba respectable, on est chef coutumier, ba respectable, on y a des gars. Aux hommes, est-ce qu'on attribue à Zulu pour Bangom Bana puissance président n'a pas à Zulu, donc Bangom Bana ma belleuse à Zulu et Afrique du Sud, vous comprenez. Donc après ça que valeur est belée. Donc Moutoura maintenant
tant asali ba mama nengona alobi na batu ke non faut tobenga na étranger tout na mboka na biso yango mona ya eu de mort batu bakufa ya dégâts oyo sikoyo oyo ezoleka oyo bandeko na biso pe ba nigérien balukela biso ka makambu basali sunini jeune moko ya nigérien bon jeune moko te za groupe ba nigérien bakenda na ba village babenda ba petite il y a 14 ans, 15 ans, 16 ans, bah mineur quoi. Donc bah tu vois on a parlé moi il y a bolite. Parce que bah comment ça va petit ça bateau. Donc bah comment trafiquer bah petit quoi dans genre mibali ba yaka ba bimala ba kindumba dans le terme quoi. Voilà. Siko yo bango ba zora mbongo ba changa na poche. Et yo ça la guerre oh bah sud africain bah yo comprendre que oh mais parler on neni ala ba nigérien ba kota ba tmuso ba kota te. Ni sud africain mo kota ki kaka nigérien mo rande zara puis mutu na koti mutu na koti bana bo neni ayo landela cha yo comprendre que non bato yo ba trafiquer bana a signaler police a kena on a mis ça bana mais ça la dégâts sikoyo oli bango pe ba chaka na ou bien soit bazwa ka ni ba nigérien ba kanga ba condamné bango bien ba landela ba maman ba kanga bato ba concerné rien et on maintenant non tous les étrangers te commis mais na obi ke na mona ngo na yo kango na musika melelo pena na moni on pena ke mboko ya mystique omoni ndeko nanga ba otala biso bali ba olo ndo mona gelelo frère ouais bigara biso tola mso na nord na ba côté to na air moto de dame obi ka dama je me suis à net ba côté ba sud quoi to na to de dame ba Yoville il bro ba Berea voilà ba côté côté communauté za moi trop quoi na die dame côté on mon frère liboso na nzela na le kapena boy pona bosa na nga na xénophobie on pena ndi baloba ke lelo pena faut ba marcher mon on est blague na mon ka batu moko mais na pusani na de dame na kuta pena boy ba shop à étranger tout bakanga na bangi ku mabe na mona ko ne ba ko attaquer nga ba shop à étranger tout bakanga et tout et ça li ke na zonga na dame te tala biso to ba célibataire ba nini damage la ra et mon bodio dame kuna le ba week-end ou bien so bon te yo ebikaka siko neza wa fona zonga na luka moyen ça moi quelque chose ou bien soit na dame na McDonald's mais obika et moi bongaka moi loko ya biso ya ninge ya moka vous comprenez mais non dans tout ça ndeko na ngai boza wana Jonathan Kapasula fona kablement ba parole na ngai. Et tant que nous les Congolais auto vivre à tant que les étrangers je peux dire au tout aux Alibako vivre à wana 4 Afrique du Sud quand nous voyons tous ces genres de choses laissons-nous autozako attirer étant que ba étranger. Ah vraiment lycée moro ela kingai on a yoka kina muninga moro en tout cas ko vanda na moko mpaya ezalwa ko vanda likola nzete quoi. Donc normalement vraiment gouvernement la biso s'il vous plaît tala neti ba biso toza na monde na cinéma na Congo eza vierge tokoya to baksa une pierre mais ko to sala ndenge nini to bandela wapi na ndenga mboka ozo comprendre gouvernement bosolola bobongisa masolo toya ba jeune bazala ba talent ebele na mboka toza na posa te to chapno point na ba poste na bino bien ni bobongisa na biso ka mboka biso to na biso ba courageux to ba congolais to lukaka to bunda to bongisa mboka wana dans le calme biso na biso bana mboka po boye vraiment ba master bazo dae ba jeux vidéo mon frère au côté la deux fois té je veux mettre aussi ma photo pour autant la vidéo mais qui wana bomona comment ça s'est passé aujourd'hui dans Kata Pretoria ndenge ba moto epeli ndenge batumso ba victime journal et là vraiment mais bah toujours ça fait mal on est mieux chez soi ozova na mboka bapaya ibara ke Congo ndemboka na yo ozova na mboka bapaya ibaka le RDC c'est ta maison et si kawapi on na kimia à jamais o isika msova na ku yango te to koma na suka Kapasula elle faut mon confrère et tant que journaliste tout simplement analyse moi quelques minutes siko na bandeko oyo babala ba sud africaine bandeko na biso ba congolais ba nigérien ba étranger bango bazolinga ba benga na ba étranger siko bandeko wana ba kosuka ndenge nini na basi na bango na ba foyer na bango voilà eza ndenge ndeko na biso Chris Autioloba ba habitant awa ou bien ba
bah, sud-africain d'origine baza vraiment bizarre. Baza bizarre, baza la compréhension, mon rôle à tout le monde quoi. Donc n'a habité bango même si au botinan de gona bango, cela ne veut rien dire. Baza prêt à bengana bango ta. Baza prêt to bazo bengana déjà. Bazo bengana bazo sala kutu mabe. Bango tu n'as même pas besoin de bengana bazo boma pour ne pas dire ko bengana parce que celui ko bengana c'est mieux que au bazo sala. Que non, prenez vos clics et vos claques, rentrez chez vous mais ils sont en train de tuer. Donc ezalo s'installer awa au sala plus de 30 ans, ezalo balande gona bango pour eux si tu n'es pas sud-africain d'origine, tu restes étranger. Donc c'est un peu ça quoi. Donc je pense que comprenez vraiment moi attention moi likolo bato ba mona caméra pour les vraiment risquer na ye na za awe sika na za awe za ba benga lokola kinziri ngonzoro netulo baka mbila zolika bato bazolika baotanga bamisapi mena osalaka mosala chose bobanga te na kufa na nga te ata na kokufa mpona mosala oyo toza na choix te pour vous informer yo nalobaka toujours na émission na ngai nalobaka soki oza na Congo oza na mosala ya bien oza na bacondition ya bien vaut mieux être chez soi que chez le voisin. C'est très important vraiment tout et c'est wana ndenge ba kolo balwa na biso tout moi je t'ai fait émission na biso mais s'il faut adresser un message na ba to ba rota la biso monde entier pour tout la magasa 3 www.congo lengi olobanini étant que artère étant que citoyen congolais vivant ici en Afrique du Sud. La famille Batunio Sobo Talanga Sikoyo vraiment avec tout le respect Nana Bisabino qui a au Sali 70 ans, les États-Unis, le Canada, la France, partout, il y a des Congolais. Il faut son Mboka. Alors, il faut t'aimer, il faut ça quelque chose pour Mboka. To kangara maboko te to vandara boye. Boye to bimara potozwa. Si ko to komo kufa côté to ya luka libiki. Namboka c'est plus pur, si goto suka wat. Donc tout le moyen, tout ça là quelque chose pour Namboka na biso, tout le mabiso nyonso. Hein? Parce que Mboka wana eza ya biso. Pasi ya Mboka wana eza pasi na biso. Bolingo ya Mboka faza na motema. Donc ce bolingo Mboka eza na côté tout yango na lobara toujours na ba mission ya manga. Congolais nyonso le rozo sala. Apporter un plus na Mboka. Yeah. Soki osala na usine moro et basala ba plastique yiba maele ona tala ndenge ni robimisa rofongola ta mo usine moke osala ba plastique na mboka soko za acteur film ezoya to memango pona lokumo nini ya mboka ozo comprendre babilo banini wana soki lelo to komi na opportunité que le gouvernement fongoli libiso ba opportunité que to bana tozu matos OK au recruter ba acteur banini ou bien ba chic ba père ba futami bien ba petit ba chic ba tanga ndenge monde na cinéma alaka tozu ba to ba sala film na Congo ya bien ya ebele pe ya makasi et comme tozu ba acteur bato basaka film awa basali biso ba film to comme to l'accent na mo pas na ebike na mutu toza na ngo ebele mais na pratique boye to ko kate po toza na ba moyen te soki gouvernement facilité biso to comme na ba moyen wana et rosala que to vanda na biso na mboka to ya Afrique d'ici totali to ya vacances to sali ba mo na biso to sanini to zongi na mboka place l'équipe mboka ezate mais bo aider biso s'il vous plaît po boye. Le loto daeka omoni babiloko ezo affecté trop. On a vu des gens en train de mourir, ba vidéo eza. Ce que batona ba kufa. Batika moka po ba ya luka awa ba ko boma bango. Bazonga moka arosuka ndenge nini. Ce que bozomona. Donc tout ça ezaka biso moko vraiment to luka solution s'il vous plaît. Bokanga maboko te bandeko s'il vous plaît. OK, merci beaucoup vraiment, c'était message et parole d'honneur et à Chris bienvenue mon Congo artère un Congolais au asala dans le monde cinéma à Wanakati Afrique du Sud qui fait aussi la fierté de nous les Congolais vivant en Afrique du Sud. Merci beaucoup pour ton intervention Chris. Bienvenue mon Congo. Il a toujours répondu à tous mes appels, à toutes mes invitations pour notre belara au Italie Mboka Nabiso. En tout cas mon frère, pardon vraiment naibike obenga kingana ya po to expliquer parce que na benga ki na biso ke mabezali voilà alors
na pesi parole na nga ya suka et na sengi vraiment merci na ma congolais nyonso bolanda vraiment ekotawa et bima te pardon vraiment bocha yango na mutuke mboka wana ya biso photo bunda po na mboka na biso alors le quoi na rataki kolia na lukata moi quelque chose à manger to resolo la ta na sima merci pour l'invitation merci vraiment always together thank you pour la disposition na merci vraiment yeah thank you Jojo to tika na quelques minutes pe ba signaler ngai OK Jonathan Kapasula autant la biso monde entier étant que journaliste chroniqueur au sala toujours mo sala oyo roloba moment de la fin puis un mot na bato to autant la biso. Bon, car ndenge zalara mot de la fin pour na émission oyo. En tout cas, on a évité ceux qui besoin comprendre mingi vraiment rolo bezate parce que maman na moni na journée à l'élo et stressé ngai. Hein? Et stressé ngai vraiment, et stressé ngai. Mais uniforme, hier soit tiki la biso. Ezara bolingo. OK. Ezara bolingo. O nyonsto wana eza pamba. Eza pamba. Tozo mona pe ba étranger msu bazwa na ba mboka même chez nous là-bas au Congo. Ba tumsu pe bazo participer na développement à Congo, baza pe ba étranger. Ce n'est pas seulement les Congolais. Tumsu pa ou talibanda ayana ba mbongo na ba moyen na investir na Congo engager pe ba Congolais et sali pe ke mboka na biso et s'épanouir. Donc bolingo kara toza la bomoko to simbana surtout communauté congolaise oyo baza awa ensemble avec bino tozo partager mawa oyo parce que ça pe na ba Congolais oyo ba kufi ba Congolais oyo ba perdre bandeko na maram oyo salimi surtout na journée à lelo tozo kabola mawa na bino pourquoi pas na bandeko nyonso tout ba étrangers so baza ba Zimbabwéens ba Zambiens donc pas si ça vraiment mais tous à la rana bolingo et Rosala vraiment bien donc ouais police no, we don't get an interview car on a pas police we are doing an interview we are from Congo. No problem, no problem. Okay, no problem. We finish now. No problem. No, we are doing an interview, but we talk about music, about things. Sorry. Vraiment beaucoup comprendre que vraiment on veut dire 1000 ya reçoit 1000 ans na mail les soro so bango te kutam sa caméra te comprendre que tala to sala émission 1000 qui tire dans ma belé mais eza nango dire te to sala musa to sala osala ya so na bango. OK. To sala musa to sala osala aider beaucoup le président. I'm finished now. Just give me 1 minute. I'm coming. I say I'm finished now. I'm coming. Donc bato tout balinga rider beaucoup les brésiliens na bagi toujours que mosala botina sa na kata mboka o na otikara yango te pozali mosala oyo ko panza sango ko pesa bino ba information soki Afrique ici de ningani rider beaucoup la sera toujours wana présent pour na ko transmettre bino ba information lelo za ki bongo journée moko boya milinga donc ba shop salité ba maison fongamité ba étranger tout ça vraiment la moi danger donc ko ba tous les étrangers ça na ko pour na ko se protéger. C'était vraiment un grand réel plaisir pour moi trader beaucoup les brésiliens noirs où il y a signe mawa il y a signe tristesse il y a signe douleur il y a signe ko banabino que les loza signe a bien na kati Afrique du Sud précisément na Johannesburg na Durban na Cape Town je suis de cœur avec tous les Congolais qui sont de partout na kati Afrique du Sud que on vous laissera pas et on est vraiment dans comment dirais-je, je manque même de mots. On est vraiment together comme des Anglais disent quoi. Et la suite, I'm coming. La suite de notre émission découverte à la prochaine. Pour reprendre ça, vous Mila, Apemé, Nangaï, mais tous ensemble quoi. Mila, ma propre Nangaï, mais on est ensemble et je vous aime bien. Big up. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. On a makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso nengozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.